nzungu nini ye na accident la kata bomoi na yo lelo vieux c'est combien inatandi et ces événements inatandi on s'attendait quitter on ko se retrouver na vie on se retrouver nango na sali mokilo nini pour na mériter pas soyo o komi tala na sali nini na zwini maman likambeza ko se poser ba question te Bible lobi quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé à l'esprit des morts chassé en ngubondela na kombo na Yesu moto pela et tumba ezi qui s'appelle sa moto mobeko nini à cause de la carte limitation nini accidentel mama papa loi famille na bino ko le kona makasi et le kinzambe na makasi te tikate mobeko ko tsa bino na nzungu na lobi panzana. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakola ke mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta toko kesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Zamba lola apambola biso apambola yo mama apambolo papa ngonga malamu ekoki oyo toyokaka bansenema na biso ya panza banzungu ya bondoki na kati ya mabota mama papa tika ete nzamba lola nzamba Israël apambolo ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali tolingi bino mingi sika tozokutana tango nyonso koyokana kobenganaka nzamba lola apambola yo na libaku malamu oyo kolanda message oyo eza vraiment fondamental tango tozolobela bansenema oyo ya kopanza banzungu ya bondoki ya na famille na loba na bino tango nyonso ezalaka ba slogan te eza pe ba humour te mais eza ba chose réelle oyo bato tozobika na temps actuel oyo parce que Job alobi na biso en réalité dans l'homme c'est l'esprit Nzambe vraiment aza lokumu avant to banda enseignement na kolinga to bondela kopesa Nzambe merci na semaine kitoko o apesi biso. Prions au nom de Jésus. Seigneur Père céleste tolobi merci. Merci parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Kombo na yo ekumbama, kombo na yo enetulama. Oza ebandeli pe suka, oza nyoso na biso. Papa na pesi moment on a salo boko na yo. Tika ete lobano ezala vie, ezala oui et amen. Dans leur souffrance, ils crient à l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé sa parole. Et la parole est guérie. Je crois fermement na moi oyo na moment oyo. Oko bikisa mutu moko. Oko restaurer vie. Oko réparer pe oko changer vie à mutu moko. Na kombo na Yesu Christ. Le boko na yo abonzambe eganga. Le boko na yo abonzambe emonisama. Na kombo ya Yesu. Papa lobe la biso na moment oyo. Puissance sa parole est maillée na kati auditoire oyo. Dans leur souffrance, ils crient à l'Éternel. Tika te pouvoir wane kitaki et kitape na kati sika oyo afin que ndeko nanga bika na malade, afin que papa bika na malade. Dans le nom de Jésus, amen, amen. C'est Jésus qui gagne, c'est Jésus qui gagne. Obeteli nzambe maboko makasi, zamba pambolo mama, zambe apambolo papa, mbote na bino nyonso tolingi bino mingi mingi mingi. Tika ete nzamba lola apambola yo, apambolo mama. Yo mutozwi libaku kozwa libaku malamu ya koyamba na kolanda bansenema oyo ya kopanza banzungu ya bondoki na kati ya mabota. Merci na le créateur de toutes choses. To mona lisusu merci na mutu nyonso bolanda biso na kolinga vraiment mingi kopesa mbote na ndeko na ngamo ya koma kombote ya koma ka les inconnus du 77. Ah, merci na ba commentaire na yo, ça fait du bien. Nzamba pambolo les inconnus du 77. Merci na ba commentaire na yo, merci na ba encouragement na yo. Nzamba lola pambola yo, apambola bino nyonso bozebele na mon frère Idriss, nzamba pambolo sous bon début de la semaine na yo kuna na kati ya Canada. Nzamba lola apambola yo, apambola bino nyonso e bola mwanzambe ezala partage na bino. Merci beaucoup. Nous attendons directement dans notre enseignement. Maman papa,
landanga na bokebi yo ozwi libaku malamu ndeko na nga tangu tozolobela bino kopanza banzungu bondoki na mabota mama eza ba réalité o tozobika na moment o ndeko na nga nzungu bondoki eza ba aventurité nzungu bondoki eza ba phénomène noir ba phénomène bizarre eza ko provoquer na sorcellerie pona ko détruire ba vie ya batu pona ko pesa batu ba forme moko ezanga mutuna makolo tangu tozolobela na kati ya banzungu bondoki eza ba prise moko sorcellerique o le diable azo sala pona ko détruire ba vie ya batu. La fois passée dans enseignement bolandaki toutaki kolobela o ezaki fondamentaux. Le marmite est causé par le combat. Le marmite est causé par le combat. Natali saki ndenge combat ndenge yaka e boyaka mutu ayeba na ko construire vie na ye. Pendant que nzungu bondoki ya kombe ye et ko pesa mutu mpifote ya koyeba na ko accéder na kati ya destinée. Maman papa te feza ngonga. Lelo tolingi tolobela nini ndeko mwasi mobile. Lelo tozolobela le marmite accidentel. Le marmite accidentel. Le marmite accidentel, maman, papa. Tant que tu as marmite accidentel, tu as un accident na carte. De d'autres termes, tu as marmite accidentel. Comment c'est que tu as ngonge koki ponza mbasana bomo ina yo. Ngonge koki ponza mbasana quelque chose na kata bomo ina yo. Ko beta vina yo karaté. Ko beta destiné na yo karaté. C'est le temps, maman, papa, toyeba na ko telema pour na ko défier phénomène de tema na kata bomo na biso. Mutu nyonso botama oza censé o réussir na kata vie. Mais Bible zolo bana biso na mukande à Luc chapitre 10, le verset 36 et c'est ce que to ko partager biso mibale na kata moma kitoko oyo. Pourquoi tozolo bela le marmite accidentel? Ya liboso marmite nanu ezanini. À d'autres termes, tozo bengango bakacho moko sa satanique. La définition nango eza borne moko à laquelle tu ne peux pas te dépasser sur les plans spirituels. Marmite eza na nzoto te, mais eza na molimo, mais ba effet nango etel sa malabo mo ya batu. To musozo souffrir lelo, vie eza compliqué, vie comme des autres à cause ya banzungu moko abondo ya bondoki. Tango tolobeli accidentel, to mo accident, elingi koloba na biso nini? Tango tolobi mo accident, eza événement inattendu qui survient par hasard. Eza événement inattendu qui survient par hasard. Événement moko satanda ki nangote. Mais événement moko melio eye bandi vino na mabele. Lelo zolandanga, tale sika fine bani ko se retrouver. Lelo lobo zaki na via wende kunanga. Tala ba nekule o lekisi. Zongisa mémoire no mwa sima muke. Tala vino ndenge zalaki. Tala misala no ndenge zalaki. Misala bondoki ye, nzungu bondoki ye, ezwi misala e bebisi bomo ya mutu. Balobi accident eza événement inattendu. Yo so tandaki to koma na condition za na yango. Obande ko satande ke ba kolongola musala. Obande ko s'attendre que malade ne ko kozwa yo. Obande ko s'attendre que makambo ekomi na ndaku na yo ndenge bakangi mukanda na yo. Yo bande ko s'attendre nango. Eza makambo zo ruta na monde des ténèbres. Pourquoi il y a des gens au bazo méditer selon Proverbe 4:16 lobi na biso batu wana balala kapongite pona ko kwesa batu na mabele. Pongi longwa katela miso bango pona ko détruire batu. Nzungu nini ye na accident la kata bomo na yo. Lelo vieux c'est comme inattendu. Et c'est événement inattendu. On s'attendait à quitter. On peut se retrouver dans l'avion, on se retrouver dans l'eau. On s'attendait à quitter. On peut se retrouver dans Moussalo Zanayango. On s'attendait à quitter dans malade au continent Katanzoto na yo. Parce que monde de ténèbres et je dans la katabo na yo. Et boyo kende liboso. Et boyo kende musika. Yo quand on fait la presse na pesa kiyo. Luc chapitre na biso 10 le verset 30 à 36. Tant on a obanda et kozala pasi mingi. Ceux qui te mitangélité, tu kozala rapide mingi. Rapidement. Luc chapitre na biso 10 le verset 30 à 36. Bible na biso en disant cet homme a commencé aventure. L'andanga bien. Luc chapitre na biso 10 le verset na biso
30 jusqu'à 33 pardon. Totangi na kombo na Yesu. Yoka Bible zo bala biso awa. Jésus reprit la parole et dit, un homme, là, lecture. Jésus prit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le déplia, là, sous les moana, qui le déplia, il le chargeait de coups, et s'en alla, laissa à demi-mort. Verset 31. Un sacrificateur qui passait par hasard, descendait par le même chemin, là, il a vu, et passa l'autre. Deuxième, un lévite qui arrivait aussi dans le même lieu, il a vu passer l'autre. Oh, verset 33. Mais un samaritain qui voyageait était venu, la fille émit de compassion lorsqu'il vit. Il s'approcha, il y banda ses plaies, il y versa de l'huile et du vin, puis il mit sa propre morture. Il le conduit à l'hôtellerie et prit son soin. Et le lendemain dit, il donna un des deniers et la l'hôtellerie et dit, un soin de lui, de mon retour, je paierai ce qui dépassera. C'était la parole de l'Éternel. La papa. Tant que le marmite accidentel, et ça va marmite oyo, au botamana yangote. Et ça va nzungo to botamana yangote, mais ya ba nzungo yo, et ya libiso par rapport, ya bitumba ya vie. Et ça va nzungo yo, to botamina yangote, mais banzungu ngwe ye par rapport à bitumba ya vie ndenge komeli biso yango to moni mo accident yango na définition accident balobi eza événement moko o ezaka inattendu pe yaka pa par hasard. Mama papa accident za likambo ko sakana ngote mama tala le vie continue kata mbiscade tala misale continue kata mbiscade. Bible ça ko relater biso li solo a moi la mobali moko auti na Jéricho azoke na Jérusalem. Moi na mobali na zaki na ba voir na ye. Mais ma Bible me dit pendant qu'il partait à Jérusalem, akuta ina ka brigand, ba beti, ba bambi, ba botoli nyonso. Moi na mobali atikali maboko pa pamba. Mutali boso un sam levite à l'équipe d'être côté. Samaritain lekiye muta misatu na kombo anani ya Samaritain azui mwana mobile amené la carte hôtellerie azui soin ndenge Bible lobi na biso nini tolingi to partager pendant par rapport à likambo tolingi to lobela maman papa ta la vie na yo malam lelo komi abandonné lelo komi délaissé lelo viro simba susu te à cause ya nzunga bondoki na kati ya libota na bino tala mi vi ndenge komi lelo musale baby licenciement. Lelo mabale komi kobeba, lelo misele komi kobeba, parce qu'il y a des gens, oh batindi mu pepe accident la katabo moina yo. Mutabota makana accidenté, même accident, et y a la kabiso, par rapport à bitumba, ozo kome la biso. Mama luka nzambe pona vina yo, tala misela ndenge baby yo, tala libala ndenge baby yo, tala commerce ndenge baby yo, tala makamu ndenge baby lelo vie komi compliqué, lelo misele zo simba susute, à cause de l'accident. Moi na mobali abimi na ndaku na ye alobi destiné na nga nazokoma esika songolo pakanaje na Jérusalem. Mais pendant que bandeki kokende nzoka ne y a des gens o batelemaki na parcours mama ozotambola na vie mais ça na bato bazondi existence na yo te bandingo kufa lelo bi musika nana zo contrôler vie na yo o tozo benga bango ba démon de contrôle sous forme ba brigand. Maman, ça la vie, mais il y a des gens où on va téléminer la vie, balobi yo bongate. Maman, na côté au koko na yote, mais na côté Jésus, on va baigner le chemin, la vérité et la vie. Yes, 60 là, ouais, comme mon gloire éternelle. Là, na télémisi ba briga na kata vina yo. Moi, na ba la côté na ba briga. Balobi c'est événement inattendu. À s'attendre quitter, ta kokuta na kata ba briga. Les autres se retrouver na vie yo. Oyeba kite ke lobby oko se retrouver na kati ya vio mbongo ezalaki facile sante ezalaki malamu makabande kotambola baloa mais lelo ezotambola te parce que il y a des gens o balobi ya lela il y a des gens o balobi ko simba te nana boyo simba vina onde kunanga au moment ni ko kena destiné batu bate balobi yo okoleka te rôle ya accident eza muta koma na destiné na yete Rola accident ça, muta bandalika makoma na sukate.
rôle accident wana eza nini yo suka boye mama nazo biso ko suka boye te papa ko suka boye te soki sukisaka mama na yo nga nazo ba yo ko réussi parce que nzambe nazo te yo abanda kalikambu akomisa ngo tina suka nzungu ni ezoganga na kati ya libota na yo oyo meme accident na kati ya musala na yo nzungu ni ezoganga na kati ya misala na yo oyo misala eteleme sika moko inatando satanda kite ozalaki ko voyager oyo ko suko voyager te ozalaki kosala bafaire okosu kosala bafaire te obandaki kosala makama malamu okosu parce que esi esprit wana banzungu abondokisi ekotaki bazwi misala batie na kati ya banzungu mama tala mwana mobali esika akomi kose retrouve bible elobi na biso bazwi mwana mobali babandi kobeta ye ayebi eloko te lelo bazobundisa yo ozoyeba ntina bitume ezokomela yo te okomi komituna nasali bango nini nasali mokili yango nini mpo na merite pasi oyo lokwa frère na biso Blaise Maka yembaka nasali mokili oyo nini mpo na merite pasi oyo okomi komitala nasali nini nazwi nini mama likambo eza kose pose bakestion te bible elobi quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé likambo na yo eza na nzungu moko abondoke ye tala musala ndenge bebi tala libala ndenge bebi tala ba voyage ndenge bebi tala mukana ndenge bebi yo boye tala ba relation ba opportunité za kila ngwe bebi à cause ya nzungu moko accidentel o ekoti na kata bomo na yo vie comme parter o comme ko s'interroger ba question maman ezali kamba komi tuna ba question te chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve invoque-le tandis qu'il est prêt nzamba za prêt ko kangola yo aza poko bimisho na kata banzungu bambi baba briga batelemi balobi yo ko lekate ba beti mwana mobali ba tiki mwana mobali demi mama ekoza vi na yo te na misa bato osala semblant metango otikala yo moko tala viningi telemi kolesa bana komi passe ko bokola bana passe ko futa ba loya batu passe malgré na Europe ozo souffrir mama papa ko fanda na canapé te lukanza mbezamba sala quelque chose na kata bomo na yo accident wana uchiwa parce que zakina bato wanda kotala yo ye fois lela ye fois mona passe nana biyo ko suka boende konanga batu so baluka kanzambe basuka na nzela te nzungu ni le coach na kata bomo na yo nzungu na ko uta pe na famille na yo elanyo tiko za li e badi ko bebi sa vie eza makamuto bota mina ngote mais ezoe la biso par rapport ya ba combat ya nini ya vie bitumbeleki na makasele kinzambe te mama luka nzambe zamba sala quelque chose na kata bomo na yo tala maboko ndingo kai kauki bakausho maboko nzungu accident ekausho maboko nzungu abondoki ekausho maboko elobi ye akozwa lisusu eloko te yako bonga te nana lobi okobonga te nana lobi okokende liboso te nana lobi okosuka na nzela ya boye nana lobi vino okotikala boyendeko na nga mama luka nzambe pandake baaksida oyo ezoya mama papa okobika ba conséquence okobika ba conséquence pourquoi obika ba conséquence à liboso tu seras dépouillé ndeko na nga musala comme dépouillé balobi il est chargé de coups il est tapé il est dépouillé par des brigands conséquence à liboso okozala dépouillé na kati ya musala okozala dépouillé na santé okozala dépouillé na ba domaine nyonso okomi dépouillé te lelo musala zo simba le susute mutu aza dépouillé akosala na ye mais awa bénéficier na musala yango te bible lobi mutu akolela mutoki na ye yo osala befort malgré mayele malgré célébrité malgré makasi oza nango oyo bénéficier nango te parce que esi accident moko etelemelaki yo liboso bana baza dépouillé na nzela mama nana dépouillé yo nana pandi vie na yo nana pandi foyer na yo nana pandi misala lelo moto ekita au nom de Jésus moto ekita au nom de Jésus Christ Nazareth nana dépouillé yo eza nzungu abondoka libota na bino ebandi komema ba accident na kati ya vie na yo ebandi komema ba complication na kati ya vie na yo mama bato nyonso balukaka nzambe nzambe asalaka bango quelque chose bazo bundiso pamba te parce que bazo mona ba promesse o nzambe atia liboso na yo longola kobanga kotala ba menace ozo la butu te kotala maloba te o bazo ba na kata bomo na yo conséquence à liboso tu seras dépouillé ozo sala ozo teka comme c'est matakate ba faire no matiaka mbongo pourquoi nzungu abondokise ko ekotaki le marmite accidentel accidentel
On s'attendait qui te cause la dépouiller. On s'attendait qui te que vieux kobeba yo. On s'attendait qui te que libala wane kokufa yo. On s'attendait qui te que maladi wane kozwa yo. On s'attendait qui te que bakolongola siko zali. Lelo komi yole la. Lelo vieux simbate. Nazote Yesu Masia. Ou apesa ka vie. Nazopesa o Yesu. Ou akangola ka ba vie ya batu. Nazote ya Jésus. Ou apesa ka forme na bomo ya batu. Deuxième conséquence, il était chargé de coups. Vie komi ya baku na baku. Babimisi beskroa kindoki. Po ba eskro kakayo kaka. Okomi muta baku na baku. Problème est Moussou se bakisami. Moussou ba maman. Comme ça la mabete, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous affranchira. Comme bon matin, qu'on déplace pe mboka te, kaka na ndaku wana, kaka na mboka wana, miracle contre le nom de Jésus. Donc comme chargé de coups, baku na foyer, baku na bana, baku na misala, baku na badomaine nyonso. Maman, banu comment appeler boyete? Ngonga nzambe koki na kata bomo na yo. Nzamba tindele le message oh pour elongo na canapé et peso makasi ya kolukanza nzambe. Plus de 143 89 83 58 338 plus 243 89 83 58 338. Maman ngonga deli fois c'est coquille. Et ça la batu ba vande li vina yo ba briga wana bazo contrôler yo ba lobo kufale lobi musika. Mais tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Moi, on va la commis ma boko pamba. Lolo tikali ma boko pamba à cause de ma briga. Lolo vieux simba sous à cause de ma briga. Maman, ma briga wana ba yebi yo mala. Toza na 3 catégories ba briga. Ya liboso za diable. Ya mi baleza ba démon. Ya mi sato eza mutu lokola yo à cause de pe briga. Aliaka lokola yo, alata lokola yo, mena motema na ye, akobongate, lobanga noko na yete, akobongate, lobanga tobota mala mama te papa, obota mala mama na yo, abota mala tata na yo, yete mutakela yo, mutakela yo, c'est le créateur de toutes choses. Alobi nyonso ko simba e ko pambwama, nyonso ko sala e ko tende liboso, balinga te, nzamba okosa komse na kata bomo na bango. Nazote yo ko suka boyete. Ata buto zo wumela. Suka tongo saranim etala kandeko nanga kolo bateke na sambeli mingi vierge mama soki lobe simba kite lelo meka nzambe nanga ko kangola yo ndenge bandeko bazo témoigner de part et d'autre yo ko sali ni oko témoigner longola douti eloko zo boma yo eza douti est-ce que likambu nanga est-ce que na ko simba ndenge vie komi depuis mama nana depuis yo bazel nana depuis yo na musala o tikali moi c'est échantillon yango moi so bango lisusu te. Parce que force est dans le souté. Moi, c'est comme qu'on manquait au respect. Maman Luka Nzambe. Papa Luka Nzambe. Bana bazo toso le sous-souté. Parce que autorité là qui va papa. Et si va depuis le monde à ténèbres, papa Luka Nzambe. La gloire de la deuxième maison sera plus grande celle de la première. Troisième conséquence, et même à esprit de mort. Bible, il était tapé laissé à demi-mort. Maman, misa le koufi. Et ma esprit de mort. Esprit de mort, na domaine nyonso. Tala siko bandoto zolota. Okomi kolota bakoko bakufa ndengeni. Okomi kolota papa bino bakufa ndengeni. Okomi kolota batu bakufa ndengeni. Na fena batu bakufa na koko na biso. Maman, c'est la réclamation à liwa. Nde bandi ko réclamer vina yo. Mzonga bondoki et travaka na domaine bando ya bandoto. Tala misande ngezobeba. Bandana ko lota ka ndoto wana. Tala vino ndenge komi. Bando lota kandoto wana tale siko za ko se retrouver na lota za kata zamba na mai moko mama bandoto wana to boyi yango ezo mema kufa na kata bomo na yo bandoto ne kende musika na kombo na Yesu. Troisième chose et même esprit de mort na na côté sili wana bomo na yo eza ba brigand ba iba beta mwana mobile atikala demi mort. Est-ce que vous avez vu na ote o tikala de makotala o koma ko senga na oliwa mais na ko ebiso tu ne mourras pas. Tu vivras et tu témoigneras la merveille de l'Éternel. Christ à nous, c'est l'espérance et la gloire. Nous allons nous ma casse. Luka Nzambe. Tant que Luka Nzambe, va donner chance à ka. Maman kosuka boyete. Luka Nzambe ne konanga. Quatrième conséquence. Azoka qui il me plaît. Il bandait se plaît. Se plaît. Ba potani ne zo qui sa moté manayo. Okomaka muta ba blessure intérieure. Mais Yesu
ayaka pona kozokisa bapota bakokausa bapota mite ya mitema tika kolela bato bapasi na yo tika kobetela bato baposa motema na yo bando betela bakamaradi na yo ekoma sujet oyo baodevelope ntango nyonso me na ote yo mutu moko oyo aza capable soki obetele lisolo na yo yaka akausaka bapota motema oyo munganga akoki kokausa te c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pesanga amen na bien bakisa soso amen na kitoko betela na yesu mabo makasi sikoza yesu nazala makoki ya kokausa bapoto bazosokisa yo. Pourquoi bazosokisa yo balingo tikala na ba blessure mama estomac comment yo koza muta attention lelo ko muta attention à cause ya ba brigand na telemi na bomo ina yo brigand ya telemi na kacha libota na yo tala ba conséquences 4 on a pesi yo via ba pota il bande se plaît mama papa ngonge koki ba pota na we kauka ngonge koki solise pesa na bomo ina yo ngonge koki ba donner échanger na kata bomo ina yo mama papa po yeba ke basini nini kolakisa yo ka okosi na kati ya marmite oyo eza nini ya accidentel première oyo eza sini na liboso ntango ozalaki na mbongo eza lisusu te ozalaki na mbongo ezalaka lisusu te ozalaki soko osimbi mbongo osala baprojet me lelo soko osimbi mbongo esimbaka lisusu te okoma koluka mbongo okoma koloba na ntango nazalaka mama nga nazoteyo nzamba quand j'étais te nazoteyo je suis nde nazoteya yo soki lobe esimbaki te lelo kosi ekosimba conséquence ya mibale ozalaki marié lelo koze koseretio oza divorcé eza marmite accidentel accident moko kote ndenge bokabwana yo moko mitunaka mosala balongolanga ndenge nini libalo ebeba ndenge parce que babrigade si bamonaki libala wana kodécouragé te ngonga na yo ekoki obanda ko voyager okoka lisusu te yeba ke non oza na kati ya nzungu tango moni via le passé na le présent et comme différent yeba ke nzungu accidentel et comme la yo musalo balongolanga na se mama yango marbit accidentel c'est un événement inattendu pesanga mena bien mutali boso leki babengi ye nani mutali boso ye wana sacrificateur tant que les sacrificateurs, baza ko exiger kaka sacrifice. Quand on parle de sacrificateur, tout le monde a sacrifice. Likambeza et likamuto boma mutu, on le kisamakila mutu. Et ça un vrai sacrificateur. Oh to benge komone yesuma masiya. Deuxième mutu, ba bengi na kombo levite. Levite azanani, levite abatamibe ya mibeko. Mobeko ni na famille na bine coach na kata nzungu accidentel. Mobeko ni la famille et contre la carte limitation accidentelle. Mobeko nini a contre la carte limitation nini accidentelle. Mama papa. Loi famille la bine ko le ko na makasi. Et le kinzambe na makasi te. Tikate mobeko ko tchabino na nzungu na lobé panzana. Na lobé kende musika. Je le chasse au nom de Jésus. Troisième mutu babengia bon samaritain. Yende muta zwakiye. Ameke na kacha hôtellerie. Nazote le vrai samaritain. C'est le créateur de toutes choses. À l'autre côté sikoza. Et sikoza abandonné. Na kata nzela. Na bapota. Yesu akobua kayote. Na bolembu na yo. Akobua kayote. Alobina loba na yo. Venez à moi. Vous toutes qui fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Reçois la repos. Reçois la repos. Reçois la repos. Makila kokone condamné yo. Makila mame condamné yo. Mais makila Yesu. Et qu'on son liberté. Reçois la grâce au nom de Jésus. Yesu na kangolaka. Côté tu vas se retrouver te. O vinange baby na te Yesu masia. Et loko liboso tango ye azwaki huile pe azwaki vino ateke na kati ya bapota. Tango to lobela huile eza image ya Saint-Esprit. Tango to lobela vino eza image ya makila na Yesu. Sikete molimo na Nzambe ekita la misala na yo. Makila Yesu est préservé. Reçois la grâce au nom de Jésus. O suka boyete. Ngonga bikamu ekoki. Nzamba sala quelque chose na kata bomo na yo. Oyaki kotika mutu na mokilité. Oyaki po yo longa. Kobanga bakside komeliote. Komi bomate. Koboma libala te. Ko changer pe langage te. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mwana mobali wana. Ye wana bikaki. Ola kufa akufa kite. Na lobi maladi wana ekoboma yote. Ozaki maladie fité. Le koba maladie pourquoi? Aussi la carrière ici la yo. Okomi ko vendre la chaise ou voilà ti pona nini. Tala fin ndenge komio amer. Pourquoi balingi basi lisayo mais espoir ezali baboué ki na nzela malam o un bon samaritain leki na tongo lelo pona teo maloba oyo bota mbuma na kata bomo na yo
longola ba inquiétude, longola ba inquiétude, longola ba condamnation, ezala mutu moko o atika ki trône le kulusu, amema ko na kati hôpital na yo, o ezala maloba na Nzambe, yango vana na kata bomo na yo. Longola ko banga ndeko nanga. Et sikoza, bando beta siko maboko, bando teme ba accident famille, ale benga na ba accident côté na commerce na yo, à l'esprit de mort chassé ango bondela, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, moto pela, et tumba. Qui s'appelle sa moto, chasser ma marmite accidentelle. Événement inattendu. Événement inattendu. Oh, abelaki, basanka mabe, abelaki, mbongo ezate, nzala, basangwa mabe, événement mabe, bakalandia mabe, date d'inspiration nango, date d'accomplissement, allez féliciter nango, au nom de Jésus. Nzambe yoka liloba olo. Eza la vie et amen. Simba motema na yo. Na bonde na kalita mosala nzambe. Ba brigand ba koué nzele tika la polele tanga utaki na Jérusalem azuti na Jéricho aoke na Jérusalem Jéricho est la cité de justice, Jérusalem est la cité de la paix. Moudo sa boyi justice nzambe sa malabo mwenayo pourquoi la cité de la paix te asuka au nom de Jésus oko bandali kambu malam okom sangoti na suka au nom de Jésus. Je te bénis semaine oyo ezala ba bouquet ba témoignage pour na yo. Amen. Tika tenzamba lola apambolo mama, apambolo papa, yo mutolandi be mission oyo, tika te lo boko nzambe ezala vraiment partage na yo. Yo mutoza muta malamu, olingi osunga misala oyo, esika kolona ezana misala ya nzambe. Eza nga bino musala nzambe le pasteur d'Orea. On a tia kota nyonso. Sunga musala nzambe poto le kakata nyonso. Sama kokito ko lekate. Metango ko sunga moi geste na yo e ko sala malamu. Soko olingi osunga kombo nanga c'est pasteur d'Orea. Plus 243 89 83 58 338 plus 243 89 83 58 338 benga ekosala bien contribution na musala oyo ekosala bien oyo apesaka yenda pambola maka. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pe